C'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso marambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka Yoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier à Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilele na ndenga indusa Victoria certa amen tiki tiki Aidez s'il vous plaît. Bon, pas tout est belle parce que vous êtes une centaine, juste une délégation. Nous appelons son excellence Massana Kimani et son cabinet. Nous appelons également les familles Tumba et Makwanza. Famille Tumba et famille Makwanza. Je vais vous joindre aussi à famille Tumba et famille Makwanza. Avançons s'il vous plaît. Malheureusement, les musiciens sont pédés moins mingités. À niveau de l'air moloto, c'est qualité à la boue. Mais ça va jouer le coup, on a permettre de ça la maboué. On a question où tu reposes nga. Bon, on a appelé où tu as évité. Pourquoi on a payé ces zones? On a évité pourquoi on a payé 6 médias et quota. On a évité que Bissot
artiste totambola kelongo na média mais soit boy média na éviter ceux qui musalango esalama bien parce que nous avons un message bino boa canal oyo message na biso esalaka ke koma esika bato balandaka biso bazaka na besoin mona biso besoin koyoka biso canal moko oyo kosala ke message na biso ekoma ezalaka moyen ya bino ba journaliste média surtout média lelo eza na impact eza média ya internet bon ngala ko regretter soki ba opekisa média ekota na yebi te raison peut-être bakoza na raison na bango po balobi nayokaki mosusu azoloba ete bato ya média bato ya internet soki okomi poko okoma biloko mosusu comme thème comme sujet émission komona na kati ya makambo mosusu peut-être ela mosusu bakozala bazobanga bongo po ezalaka mingi bongo mais nayebi te singa na obanga média te parce que naza naye na se présenter pour poser ma question nazo répondre nazo banga te parce que nayebi ke mabe mbiya te maman elle était malade okokisa mobali lokola ale moloto nalobaki yango na baémission mosu nalobi kokufela mobali eya mpasi koleka kokufela mwasi so akufeli mobali atikalaka na choc makasi donc mama azalaki mingi na basusi baregret makambo ebele ozomona moto azalaki na ye mobali abomwana akei eza facile te eya facile te. Internet, ça fait vraiment très mal. Bafanya sur Congo Victoria. Mais ça là vraiment parce que tout ça la matin, il y a maman Christine Moloto, baboy vraiment, ba caméraman, ba journaliste internet, tout compte dans la carte. Donc ça la passe ma casse. Maintenant la sabina ba image ya carte exacte. Donc tout ça la libanda, autant la ba image ya libanda, bon on a ba caméraman, ba journaliste, ba tout ba libanda parce que la salle c'est plein vraiment ba boy, ba caméraman, ba journaliste ba kota donc et ça là vraiment passe na habité ce que ça là ni na motilo yo ba caméraman no so bon na ba libanda donc on ne sait pas donc tozo battre sur les années quoi mais to ça va libanda to le la maman Christine libanda donc c'est ça quoi parce que biso ba internet to kabola kaka ma wana ba tunyoso mais to ça va awa pour recevoir une interview na sortie encore merci beaucoup. S'il vous plaît, ce que vous avez la délégation de l'unité, vous c'est la moquée, s'il vous plaît. Okumama lisusu biso topesa yo nini na yo salili biso obele matonde Yesu kumama yawe
va faire Gloire à Dieu, nous suivons l'ordre du protocole et nous chantons ce chant qui nous rappelle que nous avons des cités célestes à Jérusalem qui nous attendent avec le couple ou le bas.
bango mais Nzambe azali azobatela bango libota tokotika bango te po eza libota moko soudé côté amour. Merci beaucoup. Merci. esali ngai mpasi makasi po ete mama Christine batikeli ye bana lelo oyo azotika bana wana bazotikala bana etike esali biso mpasi makasi mpe kati na mokolo Yesu tosepeli po ete akokisi ye mokano na ye papa ale moloto soki bakutanaka apesa mama Christine makasi apesa mpe bana bazala makasi po ete bana bakola bayeba Nzambe oyo esika atikeli bango souvenir na ye munene ezali yake atikeli ma Christine na liloba Nzambe ye mpe ma Christine atikeli bana na ye mpe liloba ya Nzambe ya mutu eza yake batie mulende batala Nzambe na bango akobatela bango po ete Nzambe azali Nzambe ya bana etike na mama na bango oyo mwasi ya pauvre mama na bango me Nzambe abakisile mikolo na oyo yaza nango amen. Ouais, c'est ma cousine. Celle qui vient de partir, c'est ma cousine, maman Christine. Nous sommes tristes, bisous à ta famille, parce que pour perdre papa Alain, qu'on prenne des sous maman Christine, ça, c'est vraiment une choc. Oh, ça les bisous. Mais Dieu merci parce que tu as dit que ici, quand on peut manakimia parce que ça les Nzambe. Bango banda bomona ti na ndenge bakei voilà. Merci. Je vous en prie. Mais bato tuna nela ki tonné. Ah oui, ezaka ka moi maladie moi mikemke elle a juste appliqué une crise et puis voilà. Dieu seul sait pourquoi. Liwa tango yaka na via mutu, c'est Dieu seul qui est le maître. Dans Nzambene azam cause souffle de vie na biso, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui permet à ce que le long attend to kutana. Ce qui Nzamba lobi alongo la souffle de vie à mutu moko ta ko ikote le mela yango. Même si abela quitté, même si malade yango za ce qui Nzamba maka big ça et au big ça, Dieu est souverain, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Biso tozaka ka bato ya Keli atie souffle mais so ka lobi azwa lelo asu. Eza panache na e non on peut rien faire. Donc on rend seulement gloire à Dieu. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Eh bien voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Tobangi te po bazwa ba image na ye. Tozobanga kaka mpona ba comportement bato mosusu koloba makambo eza te. Sinon on pouvait le prendre, il n'y a rien. Mais ça mpona ba laisser aller ba mosusu ba yebi ba détrologie ya musala te. Donc au lieu allo makambo ezali akoko ba mensonge. C'est par rapport à ça, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Na le moloto bozala ki ndenge ni bondo marché ndenge ni bolelo moi si nae akufi na maboko na yo. Bon ndenge na baki tokoli place moko. Donc il est abenga ngano ko tokoli place moko ngani na meme na évangile. Ngani na teya na meme pa mama Tumba Shaumba. Mama Tumba c'est ma mère spirituelle. La première femme à prêcher l'évangile au Congo. Donc je suis le père spirituel à le moloto. Ngani na meme pa mama Tumba azu baptême et puis début na la musique. Voilà, c'est la main de l'Éternel. Donc j'ai vécu ces choses-là. Et puis la Kena, bon, la mission, 14 après, même temps, pour faire une nazarité. Donc je suis le mieux placé pour aller mollo tout même à Christine. Okay. Merci beaucoup pour tout ça là. Maman Christine, appelez-la vraiment. Bon, Kobela comme c'est bon. Les alliés, au moni, na mobile nae ba message mingi. Au moni, ils ont choc il y a départ et à mobile nae à côté na bon ça un peu troublé mais ils étaient malades avec la qui malade pour l'imaginer sinon c'est là va choc en même temps moulaye ballon qui ont là mawa bon vie changer c'est comme ça la temps on ensemble pour qui pour nae mission nae bon et puis avant on se tango depuis gala. Merci beaucoup. Okay. Alors présence père artiste chrétien belé tout le monde bangote par rapport au temps sous Matou Samuel moi c'est la Koufaki tout le monde est vraiment organisation qui artiste balé qui belé mais ah c'est comme si bon organisation na niveau na moni la louange il y a révérend Ngalassine que je salue on a habité aux apprendre l'organisation pour la famille parce que ma organisation la moni pe maman Lombongo a voyagé qui a été à Kamwe. Déjà problème mon côté va péquer si par rapport à l'emploi du terme musicien.
au moins ce moto akufeli boye yonde il faut kende pai matanga ezali bato matanga baluka te ça va pas bon donc batunde il fallait bakende et pai matanga ezali bato bazali na information na terre mais sinon il n'y a rien. Oui bien les Moloto c'est un grand nom le père de l'adoration donc moi si nae Mobi rôle tout na gal tout na éternel rôle pour à jouer donc il n'y a rien donc les problèmes il y a batunde bayebaki mokinete epai ni matanga bazwa baprogramme c'est vrai un problème il y a batu les acteurs ba famille ba sélectionner batu non loin de là. Merci référent une question un peu. Osola ma site ce total ma site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso makambeya Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga indusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga indusa Victoria Certa. Amen.